Oyebi Seigneur Jésus-Christ, Oyebi Jésus-Christ aza prophète, Musala oye asalaki, yango pe biso nyonso tozosa. Pour Satana, toza ba allié. Pardon? Toza ba allié pour te travailler en collaboration. Oyokaki malobebele lobaki, ke naye ko renverser, naye ko sala boye. Si vous pouvez malobanaye simba, il sengeli associé ba force. Oye sengelaki, baya ko soutenir ye pour asala penza maximum ya réussite na ye. Dernier oito beta ya wenge. Mais na contribué ki à 100% pour na ndule wana. Mais nyonso ngana salaki. Mais récompense ezalaki te. Natika ki bango nayebaki ke lobi to lobi kuna bakoluka ngai wewe barinyo na banani tozana ba force yo tosalaka ba jeni nyonso ya mai ya mopepe ya mabele ya moto ba nyonso bozala wana na ba force yo nyonso oyo bazaki bino bomona baza invisible ba biso to mona bango baza visible parce que tozaka ta ya kosolana bango to kutana na bango. Personnellement, nazana ba pouvoir oya ngai. Na pouvoir oya yo. Nazana ba pouvoir nanga, izala ka pe représenter na baba ke ongana lataka. OK. Siko pouvoir oya yo za pouvoir ni. Bon nazana pouvoir nyonso donc à toute nécessité. Donc likambo nyonso o mutazana ngoposa, tonga moko pe likambo o nyonso ngina sala na kutataka ba pouvoir nanga pe na zwa ka résultat mbala moko. Alors elo etayi ko la succès. Succès ils ont déjà pouvoir ongana zalaka nango ongana pesa. Mais du moins pose wa succès wana il faut au signer contrat na yo par rapport ya forme ya succès oyo lingi. Pesa parce que elo ka isala nga pasi il y a de ces gens qui sont des prisonniers dans l'église. Il y a une église. Elo même une église yo yebi yango. Ole bolanda o ya yeli na église. Comme non, ampli wana contrebasse bébé. A cause la paix pour tout ça, vous avez bien pèse. Bien au bolande les cambo ya yeli, bien vous confier, n'enga so bisem. Il y a pas so bisem bongo, il y a so boule so gagner, mais so les cambo ça rango iso silati. Donc vous êtes prisonnier. Vous avez responsabilité pour pèse. Il faut ça la président comité de parents, il faut encadrer papa, il faut ça la telingomba pour. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. Oza Congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance. Vous allez belé beaucoup de l'émission. Bote, Maneko Balandi, chez Bissou Télévision, merci pour la fidélité. Awa.
na chez biso télévision. Un grand merci na ba oyo bandima biso ba accepta biso na banda kuna bino. Merci beaucoup à vous. Merci mingi pe na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Yene sponsor officiel ya chez biso télévision. Merci na ba oyo pe balingaka biso te bato mitema mabe bato motema likundu mbote na bino esika bozwami biso tolingaka bino malgré motema mabe na bino malgré kibondoki na bino nous on vous aime beaucoup. Donc tu que mokolo musu bobongo la mitema borondimela Seigneur Jésus comme sauveur hein do yene le roi nzambe na bino borondimela un jour. Merci mingi na Fabien pour la prise de vue. Thomas balbi mikolo yo talaka Thomas ko filmer donc apôtre balbi mikolo to kala mingi te Thomas roya on a chez biso télévision. Merci pe na ba oyo ba benga biso pona ba idée ba remarque pona évolution ya émission yo police du star lelo yo nane sengo ya koyambela bino moko ya ba maître spirituel te mais a maître spirituel te ngala bengi professeur na matali spiritualité de ya kota moi mingi na makambo etali spiritualité to découvrir ya somo à travers cette émission d'aujourd'hui mesdames messieurs na kosenga na batu tout oyo ba yeba ko kota na mozindo te bo talaté parce que monsieur ils ont battu oyo va comprendre la spiritualité. Je m'avais dire bonjour à mon invité. Bonjour papa. Ouais, bonjour messieurs les journalistes, bonjour tout le monde, tous les spectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Sangonine. Ouais, Sangoisa bien. Ngana ebeli ozali professeur de spiritualité, ba obenga oyo génie na maimatali spiritualité, mais na kolinga yo moko se présenter ba kota la biso na banda ko ba yeba malamu mingi. Merci bien. Titre opesi eza penza normal eza yango wana naza professeur naza génie parce que nabota ma spirituel donc naza unicité nayekola pe quelque part te mais naza pouvoir oyo nga nabota manango ti naza lelo yo yango ndi nazo sala naza maître spirituel. OK. Merci koyo batu mingi excusez nga batu mingi balobaka bino bato lo poso pembe boye bobota mara ba milimo moko boye bozali na ba phénomène moko un peu bizarre est-ce que koyi ba place bouta ya mbotoko na mozindo ya eloko to eliao est-ce vrai que bozana ba pouvoir mo bobota manango moto mwindo akobota mundele boye bien donc mutinyoso azara mokili tu as micro bien usa micro pene tango abotami donc aiza ba mystère ya nzambe ye moko ayebaki ko distinguer bato na lolenge na ye mais eza te ke mutu nyonso aza boye aza phénomène to aza mystérieux te eza pouvoir ya mutu na mutu oyo ayaki nango na mokili c'est bien mais koyoka ke bozala ba pouvoir wana bakosalaka bino bon nga personnellement naza na ba pouvoir oyo ya ngai naza pouvoir oyo yo naza na ba pouvoir na nga ezalaka pe représenter na babaki oyo nga nalataka. OK. Si ko pouvoir oya yo eza pouvoir nini? Bon naza na pouvoir nyonso donc à toute nécessité. Donc likambo nyonso o mutaza nango posa tonga moko pe likambo o nyonso ngina sala na kontataka ba pouvoir nanga pe na zwaka résultat mbala moko. Bazali ba nzambe ba pouvoir ngo nzambe moko ba pouvoir wana eza déjà ba nzambe. Ba nzambe. Ouais, c'est que bazé belé. Bazé ba pouvoir eza belé. Parce que j'ai banzam. Parce que tout monde a battu monsieur ba benga e prophète. Côté monsieur ba osambela ye. C'est gaza penzambe côté mobo. Ah, ouais. Non ba fumuki mbangu. Ah, ba fumuki mbangu tokotanga ba etoko tokotanga. Ba onyo so ba leka donc ba onda tout ça ba sikatenda. Donc bazaki banzambe ba va osambela bango. Menga osambela mutu menga osambela ba pouvoir oyanga. Yango na contacta nango yango pesa yanga force. Pona sala mamunyo so na zango posa sikoyo ba pouvoir yo sambelaka wana banzambe soki ba yanula yo ba yaka ndenge nini ba yaka na ndoto ba yaka mona ka bango baza be esprit to santaka bango tango ba tango invoka bango tango na invoka bango na mona ka bango ba yaka na ba forme nyonso o ba se présentaka na yebike ba na forme oyo na nga mona za conscient ali yo mutu mususu okoza la permite pour mona bango tamu soko supporter ba forme wana te tango supporter te ekoza la passe mingi po leo linga yokima okoza peli kama ekoza la malamu te. Voilà toyo kakape que osimba ba musicien belé ou ba sala succès na mboko yo ba musicien belé pour ne pas citer les noms parce que ils allaient télévision succès oyo pesa ba musicien wana
au pesa kango eza mutu nyonso ata en étoile te au pesa keka succès au sala ki baki ba biloko simbi to mais quand ko beta non li solo nengo sala makambo ngona ba musicien. C'est bien. Alors elo eta ko la succès. Succès eza déjà pouvoir ongana zalaka nango ongana pesa. Mais du moins pose wa succès wana. Il faut au signer contrat na yo par rapport à forme ya succès oyo olingi. Parce que succès musu ezali okozwa ngo tango zo sala disque. Que no disque on a osala la lingi était comme après disque wana c'est que succès ezasuti. Même ça zo succès pour que senaye et mata et sala ba plaire ya ndenge ba sa ba concert makambo ebele. Nde ekenda na ba pouvoir wana nde moko pena bato ba troupe théâtrale ba joueur ba do bato ebele kana sur toute domaine oyo salaka donc tu peux avoir ça mais ekenda na contrat na oyo moko kotanga que no oyo zo luka elobi bo est-ce que ça capable ya ko sala ngo non na ça capable tu accepter seul bien no on a kokate ba pese condition mususu parce que ngana saka likambote o yanga moko mena linga ko sala likambo conscience ya mutu ye moko ayebake o likambo ngana ndimi na yebi na koka yango par là so kokite wone za su problème ngate abeli liboma mutu abeli liboma te bo ko sabatu na sima opesi mutu loko po botola na liboko mususu monike biso ba chrétien to le carabino beaucoup les gâtés parce que ndenge nazalia wa nazara ba détail belé na ko pesa si tout côté ya christianisme ba détail za moebe pesa parce que eloka isala nga pasi il y a de ces gens qui sont des prisonniers dans l'église. Comment ça? Donc quand on dit qu'ils sont des prisonniers, ils sont des prisonniers parce que il y a une église. Et lui même une église, il y a bien ngo. Ole bolanda o ya yeli na église, tay comme no ampli wana contrebasse bébé hein. Et le cas de $100 mutu moko akoso la pe boepo tozo disa muta bime pesi. Bino ko bolanda likambo ya yeli, bino boso konfier ndenga so bisambongo. Ye paso bisambongo. Il y a ce boulet à gagner, mais celui qui a besoin de aussi là. Donc, vous êtes prisonnier, vous êtes censé condamner prisonnier dans l'église. Vous êtes sortir et puis possible responsabilité pour le il faut la président comité de parents, il faut encadrer papa, il faut faire des mais le Cambo a ça, on a un beau traitement. Ouais, vous êtes prisonnier. Azonio quoi, pas si on est aussi là. Mais je sais que les Cambo mutualingi. Bien ça non c'est nzambe moko ayebi c'est biso ça likamba la moko mutu pe amoni réalité ya tamuke ya tamuke biso boleki biso nani ya tamuke loko wana ya nzambe ya malembe likamba ngo eza tamuke mais ça renouvelable le lieu ko signer une année 5 ans so sili au marché qui na yo bien on peut renouveler 10 ans peu aux libre mais autour le mot très important et tikenga yo le bi yo na pouvoir ba initier yo te il y a un moko. Le oyeba kindenge ni ke ozan va pouvoir topé o maîtriser yango et singa yo combien de temps to nanya bimela ki yo pour appeler ça yo ngo yo sali nango wana. C'est bien. En tout cas, question tuni penza est très capital parce que nga même itina zana donc moins de 10 ans. Nga nazo sa déjà makambo. Ba topé bazo comprendre te nga nazo sa makambo. Makambo modèle nini? Non, na travailler ba match. Équipe ya quartier zali faut ebeta ngana yena sali pe biloko so biloko na usanga mo pe na we bangote mais so na pesi bino boke victoire ezali batombola moko bimakala c'est pour ça benga ba loterie d'art habité à l'époque ce ko reconnaître sous ba je wana bimaka wana so je suis carte boye ba gratter carte wana oui so je TV ozo ape frigo ozo biloni zo nige zaki wana ba moto si on va passer utiliser ba graba so utiliser ngasome ke ba tomboli ngali kolo na bibombi misi carte ta ba ba ozo ba gratter boye baso mais on les ba reconnaître ngai nde ba para ba boye habiter se ba yo zo yo ko kende suste ba nyo so ne zaki ba pouvoir rupona maîtriser yango na ba denini na yambaka force moko ila kanga mais force mone ila ki même yo go supporter yango te mengana maîtriser ka yango pe to solo ki to solo laki ba bisinga nyoso yo ko sala
oza na réussite oza na échec moko te ndeti lelo mokili ndenge monika ezo développé lelo tokomi na baandroid tokomi na biloko ndenge parce na kala ezalaka bapare ya photo bakokanga boye me ndenge makambo ezo développé ndenge mpenga baforce na ngai ezo développé poti lelo bazokontinue kosoupçonne ngai. Ok. Ouais. Mais comment na lelo yo oza na bapouvoir mbala moko chango na kosalisa bato na ndenge ya succès inconvénient ya makambo osalelaka bato eza nini ntango osalelaka bato biloko wana conséquence inconvénient nango ezalaka nini yo moko esengeli oloba na bato nini eza inconvénient epai na yo? Bon nga mpenza okosa te ezala na vérité. Bon nga mpe nandi nazali awa nakokaki koloba ba inconvénient te parce que inconvénient eyaka soki moto abebisi so obebisi na yo te inconvénient eza te yango omonaka bato mosusu okozwa ye okeluka makambo epa na ye batraita mosusu bapesa bacondition moko ya pasi oyo okoka te mpo nsima nango okatana nzoka elo moko ezalaki te nga naza na bacondition te napesaka oyo ondimi na yo ntango osinie nga aza na probleme te inconvénient ekozala te mais soki obebisi oyo ondimaki obebisi parce que lelo meme na bible tomonaka samson apanza baeglise azobeta bato mais asalaka lisumu te se lisumu eyaki wapi ntango adévoile secret oyo nzambe apesaka ye keno force na ngai eza na suki so okati boye nde nsima ngai nakwesami nde mpe batekaka ye basali yango mpe akweyaka mpe na nsima ya kolobaka eno nzambe elimbisa ngai yambano na kobomba secret ndakodenonse lisusu. Alors pouvoir oyo ngai nasalaka eza nango mabe te oyo mpe oyo oluka ngai eza mpe mabe te mais respecte oyo ezali na kati ya makambo wana soki lelo yo respecte yango te pasi ekoya susu epai na ngai te ekoya epai na yo moko. C'est ça. Mais oyebi Seigneur Jésus-Christ. Bon, nayebi Jésus-Christ aza prophète. Musala oye asalaki yango mpe biso nyonso tozosala. Mpo na yo nzambe oba nzambe nde nani? Nzambe aza die créateur wana ngai nakobosa nango te. Ebongo Satan epa na yo aza nani? Po Satan toza baalie. Pardon? Toza baalie po totravaillaka en collaboration. Ndenge nini? Likambo ezali ya molili ezali tokosala na molili oyo mpe ya Paul ezali tokosala na Paul. Alors tokorejete mutu te. Satan aza na ntina baforce nyonso baza na ntina po likambo mosusu eza ye ka afo asalango so yo oboya nde neti likambo nini esengeli Satan sala? Makambo eza ebele. Pesa biso exemple misato. Makambo eza ebele parce que lelo tozomona nde mokili ezotambola yo omonaka no mokili ezotambola mabe me na mabe wana mpe bisengo mpe ezali ntango bisengo ezali ya balobaka no toza na vrai toza mpe na faux. Alors côté négatif tokokende mpe na côté négatif mpo na nini tozomona lelo ba homosexuel esalema tomona ba showbiz esalema ndenge ndenge tomona mpe kote mosusu bato mpe baolia ba toilette tout ça donc makambo ebele me na kati wana vrai mpe ezali oyo mpe azosala yango azobénéficie nango si oye moto asali yango abénéficie nango yo olela epa na ye azwi lara akabeli yo asungi yo te lara mabe me esungi yo te yo kasi ebele moko bazwana baeglise bapesa mabonza baofrande badimi biso yo oyebi place ute yo oyeba te yo ozwi kalare otie wana so opamboli okumisi nzambe ndenge ozwi yango eza problème te mais mpo oyeba place bambo nyonso eutaka koyeba te parce que l'argent c'est une puissance. Eza mystère moko ya makasi oyo bato nyonso baaluka bana mike mikolo baaluka mpo ozwa ye pamba aza na puissance. Comment na lelo yo ndenge bolobi ndenge olobi ke pesaka succès mbongo oyo selaka bato bakoma na bambongo ebele mbongo wana eutaka wapi botravaillaka na baservice nini mais comme koexplike biso phénomène wana esalabaka ndenge nini nde bokendaka kozwa mbongo na banke nyonso mais comme koexplike biso ndenge esalamaka? Bon biso tosali awa
banque oyo eza na mokili na biso mais toza mpe na babanke oyo toza kobenga babanke célestre eza na bamonde réserve. Ntango yo oza na posa mbongo ngambo na kopesa yo te me nga nde na kooriente yo kote mbongo wana ezali na banke célestre ekokomela yo. Se po ekomela yo ifale ngai nde nasala orientation po mbongo wana ekomela yo. Lelo awe bazomona mbongo me mbongo biso mpe kote na biso mbongo ezali parce que biso tofutamaka eza mbongo ete bino bozozwa awa me eza bambongo oyo ezowuta na banke céleste nde tozofutama na badroit oyo na bapourcentage oyo biso tosalela mosala. Ouais. Obige makamno eza compliqué hein. Mais tout bétona mama solo muke ya ba musicien ba musicien ndenge kopesa bango succès wana ba sacrifier ndenge nini. Lolenge ni ba musicien ba sala po ba sa ba sacrifice na bango. Bon, sacrifice est dépendaka na yo moko. Tango yo signé contrat na yo. Non, nga contrat na sali, nalingi na sacrifier mwana, to nalingi na sacrifier mwasi parce que sacrifice est dépendaka na ba degré. Ba premier degré zali, deuxième degré zali, troisième degré zali, ti ainsi de suite. Donc ba degré wana ezali kola yo nde mutu par rapport à likambo yo zana ngoposa na niveau oyo lingi ezala. Yo morbino à premier degré, à troisième degré kosimba te fona kende kana première mbala moko. Po epesa nga force. Il suffit kaka ya ko ndima. Ta yo ndimi kaka esili. Ba esprit basali impermanent. Bango bakoyeba comment est-ce que bakozwila eloko wana yo pesi bango. Alors, et seulement andengo. Mais comment on a lelo yo ba musicien ba beta li solo net musicien mo dernièrement au beta stade ba kufi voilà ça fait partie des sacrifices. Oui, ça ba force oyo esenga makibaya po ba yo ko soutenir ye ako ka concrétiser mission na ye. Ba force parce que avant ebetama oyoka ki malobebele lobaki ke naye ko renverser naye ko sala boye siko po maloba na ye simba isengeli associé ba force oyo esengelaki baya ko soutenir ye po asala penza maximum ya réussite na ye. Et puis nalobelaka yango denema po na yebi émission ngo ti lelo ebima te actualité nyonso elekaki me nalobelaka yango na bino aza na 90% ya réussite mais eloko kaka ezangaki esengelaki associé ba force parce que azalaki na ba guerre d'esprit na ba collègue musicien bazaki te na posa ye asala réussite wana yango nalobaki na émission nayebiki alandaki ngai asalaki oyo nyonso ngai nayebisaki yango monaki réussite wana ezalaki total bokopera pe na mutango mais bango nyonso ozoyoka même concert oyo tobeta wa le 30 juin dernier oyo tobeta ya wenge mais na contribuaki à 100% pour na ndule wana yango monaka na mokili oyo faut pesaka koyeba kopesa confiance na mutu alingi yo mais nyonso nga na salaki mais récompense ezalaki te natikaki bango nayebaki ke lobi tolobi kuna bakoluka ngai mais afa baluka ngai fo basisana na makambo nyonso nde tosololaki nde nsima tokozwa mpe bacontra mosusu kati na bango. Est-ce que vous êtes fier na makambo salaka? Juste naza fier parce que nasalaka nyonso mpona mosala oyo. Ni ne pesa lolendo tu es fier de vous, de toi, ni nyon. Naza fier parce que eza métier oyo nga nazo exercer yango ezosala ke bana bazotanga na osama nyonso ba voyage tout na mosala oyo. Naza ne convenu moko te oyo ekosala ke no tika yango mpona boye te nga mona nga mabe te nde nasala. Sonengo ozalaka boye ozalaka na temple ozala na église ovivaka wapi finalement? Temple ezali obengi sanctuaire mais misala misusu esalimaka na temple te tosaka mpe bavoye astral. Oh osala yango ndeni voyage astral esalamaka ndeni? Mais wana eza baprofondeur
ba profondeur on a lelo oyo sona bina bano décortiquer yango et obungisa yo eza pene le kwa to vanda to sola bien na yebi kende na l'équipe boye émission mususu koya na ko repasser les sous pote ba ko traiter biloko mususu parce que eza très capital vraiment biloko wana voyage astral wana tango bokendaka ozala olali ovandi to olali obimi posokei e bokendaka wapi bokendaka na wapi nano na voyage astral bon tokenda ba visite tokendaka ba réunion tokenda makambo ebele ba réunion wapi place nyonso oyo esengelaki ba proclamer que réunion ekozala pays intel tokokoma wana biso nyonso tosali réunion esili toyekozonga wawa ba réunion na banani tozala ba force oyo tosalaka ba génie nyonso ya mai ya mopepe ya mabele ya moto ba nyonso bakozala wana na ba force nyonso oyo bazaki bino bomona baza invisible ba biso tomona bango baza visible parce que tozwaka ta ya kosola na bango tokutanaka na bango tobetana mama solo etali bandeko na biso bakokufa yo okotraite kopesa kaka succès mais bakongole bakokufa bayaka na bateke bakobomana tomoni bakosela kisi moko bakolimwa babimi banzika ezobeta bazosala basacrifice kokata basexe ya bato kosela yango babikilakila est-ce que makambo modèle wana mpe yokoki kotya loboko te bon makambo wana contribution yango ezalaka mais contribution yango esalemaka ndeni ifale baasocie biso epai ya nani mais toza na baministre baaffaire coutumier bazali awa esengelaki basala conjuration ekokutana na biso mpo toyeba koma eske tokokaki kolimite biloko wana badega ekoka kosila parce que yango na kotoyebi biso denema awa ke mama molili esengaka molili sikoyo molili wana eza na baforce oyo esengelaki tosala baforce ya modele nini baforce oyo ekobunda bitumba oyo eza ya molili parce que place molili ezali yo mingana kofungola mwa moke fungola mwa moke tikoloba na masese fungola wana mwa moke bakosala technique bokosala ngo ndenge nini il faut nini po bokende kosisa nani wana ekoleka na baprovince bon force wana mpona pesa badetail ekozala pasi mingi parce que wana eza basecret oyo ngai na kosala parce que eza lokola yo opesinga mosala mais oza na mposa ozwa résultat nde nyonso ngai na kosala yo ozelaka résultat ndenge nini kosala parce que naza capable ta yo opesi ngai mpe nakoti nango na grand monde nasali baapele ya batelepathie nasali bavoyage na ngai astral mpo tokoka kofinir biloko wana mais mwana keno na badetail na kozongisa bona kosala boye kozala te mais en tant que homme spirituel okoloba nini na bandeko nyonso oyo bakotangisa bakila ya bato ya motoleka na message mosusu bon message na kopesa esengelaki baluka solution bayokana mpe batika kotangisa makila oyo eza nango na ntina moko te parce que toza bana ya mboka moko ekolo moko nde esengelaki tozala mpe na boyokani par rapport moto awuti libanda ekobundisa biso nde place ifo biso tolakisa bokasi bwa biso mais so mpona biso na biso tokobombana nde yango ezali mpasi esengelaki bakoka kozala na conscience malamu batika biloko wana nyonso bazosala eza malamu te voilà tokokenda suka ya émission bato baretenir nini se présenter tokomi na suka ya émission lelo kombo mpe opesaki bien te kombo bato baretenir nini na émission lelo c'est bien kombo na ngai maître Paul soki olingi ocontacte nga nazali na plus 243 89 63 69 134 plus 243 89 63 69 134 alors place nyonso yo ozali ozolanda ngai likambo nyonso oyo ezotungisa yo bapouvoir oyo oza nango parce que lelo tozomona makambo ebele esalema moto mpe akozala na maison na ye atekaka me mbo ateka emonana ya te ayeba ate nini esala ndenge wana oliambata me azokotile kokita bamiso baza na baproblème ya bacourse pouvoir ya misala donc bapouvoir eza ebele oyo moto aza nango moyen nakende na badetail nyonso eza te mpo ngonga vraiment aza impatient
de place oyo bozali ose demander comment est-ce que okokai kozwa guérison to solution likambo za nango nga naza na bapouvoir oyo nasalelaka ya mai donc mai etambola mokili mobimba naza na baetre na ngai ya mai soki ya contacte bango place nyonso oyo ozali ozala servi na likambo nyonso oyo ozali nango posa mais l'essentiel tozala contact ngai na yo nayeba likambo nini oyo oza nango posa. Merci beaucoup, maître spirituel. Merci na nengo de invitation na biso. Na pesi merci na ba oyo bazwa kili bakoro ta la biso. Na bandi soki Jésus Christ azongité to kutana mais merci mingi na ndeko Fabien pour la prise de vue na bosanité sponsor na biso Jésus Christ de Nazareth. Na pesi mbote na Sir Ruechi. Balobi kala mingi te ba ko pesa ye ako balobani na bona ba metadi bontambe. Comme prophétesse, voilà, maman Wichi, Kalaming était prophétesse, la PCM Bote Ska Wazwami, Tokutani Balasima, Sugezu Christazongite. Bye bye. Une parcelle à vendre au quartier CPA, Mouchi, dans la commune des Mongafula, localité de Mazal. Référence, concession, cité Snell sur l'avenue CPA. Une dimension de 9 sur 12 mètres. Avec une maison de 2 chambres, salon, cuisine et salle de bain. Plus toilette de visiteurs. Ainsi qu'une boutique pour 75 000 $ à discuter. Pour tout contact WhatsApp, plus 243 89 46 91 722. oza congolais olingaka bana orphelinat fida ezobenga yo tosunga bana balia balala bien bamela bien nzambe akopambola yo akozongisela yo ebele mpona nini oye kosoutenir baorphelin. Orphelinat vida eza bongo structure oyo eza kokamba bana bitike ndenge bana biso bavivaka na ndako ndenge mpe bana ya vida il faut bavivre parce que jusque là batomaka basilati $1 na biso en tout cas ekoliesa bana bitike lokola nzambe asenga biso ke tobokola bana oyo lolenge tobokola ya biso ya ndako naza koliki ete bana biso ya ndako bazolia bazosepela me baorphelin oyo nzambe apesa biso elanga oyo nzambe apia biso baza na souffrance